Rit beauté. Ah, nzoko sala ariashu boye. Nani ndoki, tokotanga kumbote. Nzambe nanga, opusana pembeni ya ariashu, po botola ye mobali. Osuka wana te, nzoka olingaki, obebisa ye loposo, osala ye mabe, à distance. Ah, rit beauté. Nani ndoki, tokotanga kumbote. Tangu na yoki direct ya Karine Mokonzi, esalinga pasi. Ah, rit beauté. Oyo, ye, ariashu, abenga ko mwana mama nanga, ayambio na motema moko. Ah, rit beauté. Ozalaki si, soki ariashu, loposo bebi, azwi likambo, to atiki mokili oyo. Yo penza papa Mike, akozwa osiko mbala moko atio na ndako. Ah, rit beauté, na ndimi te, na yoki maloba, na yoki direga Karine Mokonzi, a detail, na tali yo, na tali ndenge nalandaka bino na ariashu. En tout cas, esalinga pasi vraiment pona ide makanisi na biloko oyo yo oza nango na mutu. Mbote bapapa, bamama, bandeko, mbote barando na barandonete, mbote bato oyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bebe, mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko bolobaka bandeko na biso basalaka rando baza bandoki, me bandeko na biso oyo babanda rando kala to banda na ye moko mama paradis oyo ezali champion ya ba champion, me nanu asalela bato eloka mabe boye te, nani apanguseli bato eloka mabe boye te. Même accident crime oyo eyaki mpona oyo ya likambo ya mbeli ya mi José, ndenge yaki na coup de colère, mais eza mabe makasi, mais oyo ya rit beauté azokalikilango koleka mathématique malembe aza kosalango malembe. En tout cas, kozala calculatrice ya boye pona ko détruire vie ya mutu eza penza somo. Nani ndoki, tokotanga kumbote. Bandeko, nayebi te soki bozomona niveau ya somongo. Kanisa ye na ariashu baza bakamaradi te ndenge ezalaki. Ye azotala ariashu, eloba ye moko na badirect na ye. Azalaki fanatiki ya ariashu, menzoka azalaki fanatiki ya papa Mike, fanatiki ya libala ya ariashu. Ya kanisi papa Mike image aza mobali moko, soki kaka olingi ye to na gentillesse azalaka nango, ambala moko alingi yo. Alors asali camarade na ariashu patali elobeli na ye, gentillesse ya moto yango ayambi ye. Nzoka moto ava boma yo, adétruire yo, ayaka mingi na gentillesse, ayaka na kanda te ya Josiane Mondele, ayaka na kanda te ya Manuela Kitoko, ayaka na kanda te ya mama Paradis Chantal Bola. Surtout kutu ayaka neti Karine Mokonzi ayaka te, ye kutu foko longolela biloko wana, ye kutu soka ningaka sala batu boye ndelelo métropole etonda. Alors rit beauté na ndimi te po Karine Mokonzi soki atie micro wana asala direct aloba na oyo aye mwana membre oyo asungake seki Karine Mokonzi aye po sauver milimo po oyo rit beauté asali na ariashu. Nakanisa eza mbala liboso te, nakanisa se asala yango, nakanisa sa abebisa baloposo ya batu, nakanisa abongisaka kaka loposo ya batu te, me abongisaka na abebisaka baposo ya batu.
Ah la ret beauté esali pasi. Eske tosala sikoyo soki papa Mike alingaki yo sikoyo azwi yo Ariachu lelo atiki mokili yo koti na famille présidentielle okomona esengo to kosala nini? Non, balobi te soki oza na famille présidentielle okoyoka esengo to koyoka nini? Ebongi tuna bango moko bazalaka na famille présidentielle. En plus bango na famille présidentielle baza bato oyo basambelaka, baza na comportement ya bien, baza teke ndenge bato mosusu neti yo bolobelaka bango. Baza bato oyo baza na motema na bezaleli malamu. Alors yo soko okotaki kuna balingaki bayeba yo kaka mbala moko pe balingaki batika yo okende sakanaka na balion ti bakokola. Bongo yeba balion bakoyebisa yo soki yoza gentil toza mwana mabe. En tout cas Rit Beauté osali pasi Ariachu na mobali na ye oyo bavandi na bango calme. Ariachu na mobali na ye oyoyo baza na bango na bakamaradi mingi te, baluki yo okoma kamaradi na bango babendi yo. Antuka ndeko okomemaki kamaradi yango na malamu te, oza kozela nini? Yo kanisaki chaque mois obandozwa 2500 ya Miss Kingat to ndenge nini? Ubi olingi okangamaka bafoto na Miss Kingat to ndenge nini? Ariachu Rit Beauté nani ndoki tokotanga kombo te. Antuka nayebi te tina nini olinga kobotola Ariachu place oyo na Baby Doncha bisika azali na Naomi Barcelone na Coquette baleli balobi te biso tozalaka ennemi ya Ariachu, mais jamais tokanisa deja makambo oyo. Jamais biso towelelaka kaka bakokombre na batomate ya kingakati na foto na Miss de Miss, mais towelelaka teke tosala moninga mabe po tozwa poste wana. Ayaya bakamwe yo Rit Beauté. Non oyebi Karine Mokonzi soki abimisi likambo en tout cas abimisaka yango au sérieux. Siko Karine Mokonzi avandeli yango wana na kiti na linda innocent ya bato ye balobi ye bayokaki po Karine Mokonzi aza na mwana na ye na leki na ye linda babanda kala. Linda ntenga za wana alobi pe makambo elekaki yango Karine Mokonzi. En tout cas félicitations Linda, yo pe félicitations Linda. Karine Mokonzi alobi pe bofingaka Linda te. Oui la pe papa robo naza siri bofingaka Linda te pona na goûter tigre te bozela soka ko goûter wana boloba, mais soka goûter na ite botika ye tigre soka pa goûter te botika bango bazala calme. Tale loko oyo toyoki soki témoin azalaki Linda te tolingaki tokanisa Karine afondango, mais Linda ayebi ke makambo wana ezali maloba wana ezali en plus te bokende kaka na direct ya chez Mokonzi officiel boyoka yango. Ngati siko ezosala nga nzoto malili. Ariachu mwana bato, Mike Image mobali ya bato ntango azalaki célibataire. Basi bozoyeba teke na famille présidentielle eza na mwana mobali moko ya bogar ya propre ya calme, bozala kokima bokanisaki abandomelisa bino soki nini, abandobeta bino bafimbu. Mais lelo bomoni ke Mike Image aza super papa, ayebo lamba, aza na tendresse, ayebo séduire mwasi, ayebi kokarese mwasi, ayebi nyonso oya mokili. Ale bino bolobi nzambe na nga mobali no biso bino te kaka yo Rit Beauté olobi mobali parfait oyo pona kozwa ye fona sala camarade na mwasi na ye sima na mekisa ye baproduit na nga. Bien sûr oloba kosala semblance oluka mutu moyebaki Ariachu akondima ameka baproduit na yo. Nani ndoki tokotanga kombo te. Omekisi etango esimbi atele olobi non nazwi na confiance akomobenga nga mwana mama na nga toza bandeko
te tika siko na détruire mais non Rich Beauté nandimité Rich Beauté kosilikilanga te kotindelanga baproduit wana te nga nalobi kaka makambo oyo nayoki pe namoni nayoki pe maloba oyo ayo pe nalanda yo yaki motema malamu oza koloba na Ariashu nalanda pe Ariashu ndenge alobelaka yo nga page ya Ariashu natalaka yango pe chaque jour soko yebaka te ndenge natalaka ya Karine Mokonzi donc nayebi makambo natala yango kitoko yango onga na lobi ezaka ko na yoki pe oyo natala pe nalandaka en tout cas Rich Beauté nayebi likambo koloba te nzambe merci kaka na koseka ndenga bateli Ariashu toza na eposa po couple présidentiel o bobenga kango o to benga kango bien sûr Mike Image azane présidente azaka ka Mike Image Ariashu pasane Ariashu TV comédienne na biso actrice lelo pasa na chaîne na ye bazana bango kaka bato simple neti biso botika ko détruire bandeko na biso olingo détruire yo ozwa eloko yo kozwa yango te Rich Beauté en tout cas pasi ne batampo ezo déranger bango coach Gisnon yasaka na Londres yasisa bato batampo ezatuli na tapo coach Gisnon aussi yokatuli mama bolimo lobi bolimo olimo ozasu tobungi kobima na porte te na porte te kombangu te Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramo la zana, chaîne de chaque toko, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc on va accepter la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramo la zana, chaîne de chaque toko, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc on va accepter la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.